Awa Moise Saleh nani Samuel Saleh Zambi atatake kwa kutimia. So leo apeseke pension na Moise. Leo apeseke pension na Samuel. Bongo ngai nayo. Chapitre 1 verset 6. Somme 99 verset 6. Moïse na Aaron bazaki bangala Nzambe na ye. Samuel pe azaki kobele na ye. Azaki kobenga Yahweh pe aye azaki kopesa bango ya. Azaki koloba na bango na kati ya likonzi ya bilinga. Bango bazaki kotosa maloba na ye. Pe mbeko oyo azaki kopesa bango. Yahweh Nzambe biso yo moko ozalaki kopesa bango ya. Olakisaki bango ete ozali Nzambe oyo akangaka motema kasi opesaki bango etumbu ntango basalaki mabe. Alléluia. Amen. Chapitre 5. Moïse na Aaron na Samuel mabeki basalaki pako obiso kusala. Bango mabeki basalaki ya barere. Ezalaki bakweki na kwasi bakweki no ba problème ko ya ba erreur. Nzambe kabinero. Donc ezali péché volontaire na péché non volontaire. Après péché pe ba erreur ezali ba erreur. Aaron, Miriam et Nani Samuel Nzambe kabinero kongana. Dimanche ce thème kama kaida ko toi ma ko. Donc on a dit que ça la biso biso. Mais mon gars quand on a makanisi na ebo va passer les mots. Mon gars on Nzambe a sepela. Jour à l'image d'un jour donc sans Nzambe le coup. Jour donc coup sans Nzambe. C'est ça va jour biso ko se commanda. Donc l'église donc qui faut que le kusala na côté. Donc l'église là donc faut les choses. Donc l'église là ça. Mais de Dieu ça 58 verset 13. Isaïe 58 verset 13. Il a donné son nom pour un mot au lieu pour la l'image. Isaïe 58 verset 13. Totale na mwana Yesu. Yawe lobi otosa mokola kobema. Pamba te ezali mokola ngai ya bosambo. Bokomisa yango mokola munene pe ya zengo. Na mokola yango bosala mosala moko te. Bobongisa makambo na bino te. Bosala bobembo te. Bobeta masolo molai te. Boluka bobembo te. Wana nde ngai Yawe na koyokisa bino esengo bino. Alléluia. Amen. Ofu wa mateo bozo la chaka. Ni la jour de dimanche. Et donc musu tozwa mana nango ba makambo jambo lo ba to négliger to kontra ba problème. Awa alo bino. So ka Yawe lobi boye botosa mokola kopema. Pamba te ezali mokola ngai ya bosantu. Bokomisa yango mokola monene pe esengo. Na mokolo yango bosala mosala moko te. Bobongisa makambo na bino te. Bosala mobembo te. Bobeta masolo ya molai te. Boluka bomembo te. Alléluia. Amen. Boluka bomembo te kalekika bongo lo teka. Pour voyager pété ça interdit pour voyager te na keki sasa mokolo dimanche. Na kebo mokolo dimanche kebo pour voyager te. Peko linga kosola basola bila ite chapu pipe mukola koyoka kusala yawo. Metako tu akate sika bitebe za moto to kende ko lamu. So kegena action kuna alobini menge ko lamu sege ko lamu parti masambi ko saka kufuate mema mwana yo kama sipende kumpaya sana yo kutile na mukolo oyo. Ko créer la société ko yamba kumpaya te ko ko yelo masola bila yi. Éviter les problèmes que vous allez me colossal. Mon colonel a commandé qui me colosse. N'allez pas faire mon colobino dos patrasal et c'est que ça les dit. Kosala mo bembo te, kosala masolo milaike ko kreba solo. Na kati ya Kristo, kosa motema moto ko kende bana. Kuno kende kati ya tawo solo masolo sa mutuna makolo te.
Mais quand tu es si calme, tu as comme ça, tu as apekisa Israel yoza Israelite soko sa Israel oyaka desikate soko sa Israel te soldado se kene bapaso que nega baganga tamo se paso que so que no tango aquí me susura za ka ko que diga que para yao puede que para le pana yao bauta kunganga même que so pasi même que ça ne va zonga kaka que para banga kasi muntu ayawe tango lala la muki alobidini tikalo ngenani ya quels sont to côté que non quels sont to sala masumu yawe nzamba zakati nzamba zo batlo nzamba so ki nzamba zakina tsote tango banguna bakotela kibiso banguna bakana kibanya biso kaso so akimidea na sutopesi ke pana yawe Yahweh apatira mekasi eloko libi awa dokie Esaïe 58 verset 9 à 10 eloko mutuya alobi awa tukena Esaïe 58 verset 9 à 10 papa pesa te babi kezate boyoka mate bolanda kama chapitre banda kotanga kabomba yo mukotanga kotanga ekusunga yo moye maboko na mama zapie benga C'est Esaïe 58, verset 9 à 10. Boko tango bokubela ngai na kozongisa bile yano tango bokosinga ngai lisalisi na koloba ngai oyo soko otiki konyokola bato kotonga mpe koseka bango soko opesi bilei na bato bazela nzala to na pasi moi ekongekela bino lokola midi bokozala lisusu na molili te. Amen. Soki bomipesi soki bofongoli bato bino bokanga soki bolibisi bato bino bokanga soki bopesi baamene biso bino epai ya Yawe moyo kosalimi moyo ezali lisu esiya akomona Moïse l'exemple a comme Pour l'exemple, à celui la Kibino, et tant que la Bible est à Nyoka, et tant que la Bible est à bien té. Quand c'est le temps qui ne développe pas. Les autres gens peuvent se faire ce que la Banganga, vous savez que tout le panami. Donc, tant que la Bible a monté, banjere biso zalaki ya mabe kasi banjere tutambulaki yawe lingaki te kutambula makambo salaki nzambe lingaki te po tosali kuta mosola te me ndenge omiyebaki te nzambe apetumba okomi posa okufa okomi posa kovivre susu na mokili te Nandi Décorté chapitre 7, verset 10. Décorté 7, verset 10. Tant bozomani, bozomsaki bitebe pana Yawe. Yawe ya babino, Yawe ndole bapasi. Yawe kubeya katisika, mungo takotika kisika sana. Amusuba yake hapa makoma, amusuba yake hapa bakande ndege bakostati babakungo swa 6 mois. Bamusuba souffrance busuku koboda te baboda te kande sika bakufa bisu basali ni amona baba moni baba kampane ndenge kande sika bomoni kwa kusakere tule pale so kinzamba sakina kusote Dès Corinthiens 7 verset 10 ya solo pasi oyo nzamba sadaka ekombolaka mitema bato boabika potina ya koyoka mawa ezali te kasi soki moto atalaka nzambe te na ntango ya pasi yango elulaka ye liwa. Alleluya. Amen. Bokugalela bapasi kasi bokugalela omekipela bakisi bomekipela bino besimbi te ntango omekesi tikala zonke paya nzambe ya bibino abikisi bino tango ntango abikisa atalaka masumu na bino te eloko sengo notani
sur ça la confusion. La facile, ça la confusion des péchés, pédou kabola. Quand c'est compliqué. C'est quoi il y a sur les agressions bidon. Dans la route, à côté de bidon, pas quand il y a bidon peso, pas quand il y a six cent bidon que ça les au salaire qui maillé à côté de qui parle au Yaoui. Bango na basa kina kanda. Papa pele basa kina kanda, pele basa kanda. Anturage basa kina kanda, bande kono mo proprio basa kina kanda. Bande kono propre beba konta kipenda na kukozwa na esengeli bande tulio. Kasi. Psaume 124. Soki Yahweh azaka bisote. Bato Israel bol boka oye. Soki Yahweh azaka bisote. Tango bangunya baya kumunseso. Mbeba inga kunye isumu eso. Pamba tela sekena kanda mabembenza. Mbeba inga kusisa isu libela. Nege maya makasi ema biloko nyoso. Lokumu na Yahweh po atiki bango bele bisote. Alléluia. Amen. To sali takuto kimbili kwa Yahweh kasi hapa sali ni. Basa akina makasi mabeba sisa. Muito bom nessa pele na França. Como eu pensei, 6 mois à la catégorie du monde. 6 mois à la catégorie du monde. Aí você sabe na França como é que nada nem você para o pessoal reconstruir. Sabe você sabe nem nem se simpa com mais. Simba ko na zone ga ko mai saka kuldi simba ko simba misu na ko ko so simbi ko mai ko ko simbi misu na de cara lo zwa mai na mira da ko zwa mai pre misu na ne misu na so antipo. Esse agora muito essa cara passa aqui magale ko so na dia. Bebo por a bisika pro. Bobo na kama bisika pe ya. Senga ganza bisika senga tsala. Nzamba sala yote ko sala mukini. Nzamba sala ko kama fa problem sunzamba tikeli so biso to lingaki mukini. Tango to lingi mukini. Nzamba nega lingiyo. Loko pa. Por exemplo, jogueira. Mais là, vous savez, ça vient de la matière de si la corruption le péché, vous font la bataille pour Kanga, vous les ça va pas besoin pour soit qui va conflit, mais vous foutez d'abord nyongo, vous évitez d'abord ma pays qui va, ok na. Nous sommes comme translate de français, mais que nous sommes dans le monde, ça m'a dit. Nous sommes au salaire qui a décidé qu'on va quitter Fukama. Zambe ni salaire qu'on est au salaire. Kagiraki, moi je suis au Canada, au Canada. Salaire qui est délégué 2 000 silence. Si vous avez oui, tu vas au salaire au Congo. Oui, tu es au Cameroun. Le câble na madame au fait. Masumu yo salabi ya monde si ya monde démission. Masumu yo salabi ya monde bloqué pour te se faire exemple au fait. Pour nous grand hôpital yo moko. Pour nous grand hôpital yo salaki yo jamolaki. Bisiko simaki, bisiko potaki, onyo so salaki. Nzamba si la qui commet nzamba la qui na maboko banguna lelo komela problème yo sima suite ko nzamba binaki na pina yo nzamba binaki na bobo na yo ko te oyo sala ki nzamba se pela kite oyo sala ki ne pesa ki nzamba kanda lelo comprendre zongera de silence nzamba ni msando na sala na nazamu to masu kafuka beka desika na hivi yo na sala ki na usango ye Zambe suna finga ki. Asala ke ko. Na kende kile kwa sababu. Na simba ko na senge na simba ke. Zambe na suna ko ke kitaki na banda mona.
nzambe lusolo yebaki bambongo ba alinga kufuta dongote limbisaka nazwaki mbongo ya mobali na ngai nazwaki mbongo mwasi na ngai limbisaka nyonso nasala papa nasalaki ndoki nasalaka bakisi nyonso nasalaki nakozala koyeba nzambe limbisa onayebi nakonayebi negligence na musala na yo negligence na komepesa na milingi komisala misala nga moko oyo yo naboyaka nalinga misala nga moko kaka aso naboyaka benakanuka loboko na ngai pena kusala misala na yo baretard na crise ay compréhension critique ko critique mo nzambe ko kanisa ona sengeli na kansete nzambe ya limbisa yagole kupesa akomba takana tusa mabera boy yagole nani Merci. Prochain tema, nous appelons la problème à la capitale. Et le Bangunia, à